Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous a bien bisopé par la grâce, toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, beaucoup de bandeko, tout solo là, beaucoup de nano, tout solo là, beaucoup de la grande famille, et zanga wabino mama BBC. Shalom, famille Libota. Shalom, balandinyo soya mama BBC. Shalom, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chempoichou, bonjour Nabino. Shalom Nabino. Voilà. Bon début à week-end, les l'autre vendredi, les 14. Alors, bon début, il y a week-end. Les 14, déjà vendredi, bon week-end. Beaucoup de talent tous la grande famille de maman BBC. Ba opetongo tongo ka babandi déjà makamna bango ya banaja. Hey. Mali de bandaka. Beaucoup de la grande famille, beaucoup de. Je crois la grande famille déjà hier to bandaki déjà filmé na biso ya mon aîné na Bellevue Télévision et na Candy Star déjà Bachela Kibiso déjà présentation il y a film na biso otoko bandango lelo na titre ya mission de service. Lobby total qui filme na biso je crois titre nanga bandeko pour l'introduction film titre nanga et lobby bomoni titre nanga pardon bomoni pe photo ya miniature na lingina surula na bino déjà na moi maloba moko boy na mona ki quelque part alobi na partager na famille di Bota Chempoï chez BBC Mpoï pourquoi pas parce que makambo ezole ka sur les réseaux sociaux, mingi na monde ya artistes et comédiens, ils ont sous normalité. Lobi na sala ki émission moko boy na lobaki bandeko. Ezo mon na cœur, monde ya artiste façon to mon artiste ou encore ba comédien sous façon bazo se comporter. Ça dit peut-être peu ya éducation, ça dit peu ya kozanga pe kolekana bande de l'école. Tout ça compte. Ah oui, hein, Tokyo Chama ina mon côté. Pour mutu o peut-être a ebi passe ya kokende na bande de l'école. Mutu o a ebi passe ya ba parents na ya mbongo o ba futela na bande na école. Ah, bande ko. Akolinga ekende ka aboite to mona mutu aza penza azoteka makala, azoteka soki nini yango na wenze. Po na po kwa boye. Aki a futi classe a futeli yango classe. Alors, ils ont battu mususu bazo ba valeur wana te bazo pona ko déstabiliser battu mususu o ba yebi ba valeur ya classe ba yebi ba valeur ya ba classe o ba futi la bango. C'est-à-dire que non biso ba mama BBC tant to yaka ko ba babilo moko boyo o ezaka pe important et moko battu ba chila ngo kate. Voilà, total qui filme na biso ya monene lobby. Nathalie déjà na famille na couple ya na famille ya maman Annie. Nazomona déjà monene kuna tozomona déjà Dacosta azana baleki na yemi bale o eza nani
kombone kimingai na ndeko na ye Linda. Alors Turbo non peut ça kaka moi briefing parce que eza premier épisode na moni que non monene wana ekozala que non monene d'Acosta nanda kwa mama Ani abanote lemela baleki na ye oyo ekozala Linda na kombone suna nizo kimanga nzambe na ngai beaucoup melanga wana beaucoup melanga na commentaire et toke soupe na ngambo ya couple ya Vini na Daeli bazongi isusu bozoyi ba isusu na couple ya na couple na bango na Candy Star bozoyi ba non. Alors il y a Kolobeze Belete parce que c'est le premier épisode mais et c'est Lumbi déjà solo na premier épisode et là quand on a aussi la famille Libota et ça que tous à la ébélé les sous pour le deuxième épisode où il cause à la lélo na 16h30 heure de Kinshasa biso a total en 17h30 mais ngai 17h30 té na total en moins retard parce que wana na oza déjà les banda na obima voilà et na ozonga ndi na yo total en na redivision ndi na yo total en alors aimer partager total à mon aîné d'Acosta façon à jouer rôle wana ya mon aîné eza likambo ya mwana ya liboso na titre na biso eza likambo ya mwana ya liboso otala mwana ya liboso à jouer rôle ndenge nini. La grande famille événement ezaka moko événement eza ya le 29 événement eza ya le 29 mars oyo eza 7e anniversaire ya Bellevue TV Production Bellard Production. Bo continuer kosala ba réservation na bino ya ba billet nde loko tokosenga bino lobi tomonaki ba papa Kulutu Kobetox Jerry Kobetox on a PC bambote esika za ba courage ebele pa Kulutu azala bongo donc pa Kulutu penza makile za makasi makile za no moto lobi tomonaki ndenge bakende ko matisa ba akende ko matisa pano bazaki na ba Prince Luamba bazaki na ba Bob Molema bazaki na ba Dipine bazaki vraiment na ba Jemima je crois oui. Alors voilà c'est la famille Moussala Kitoko on a plus besoin ya événement wana eza événement moko boye diable alinga net ko ya ko perturber makambo mais tosimi yango lisusu tozwi yango lisusu na maboko tozwi yango lisusu na maboko eloko eza te c'est-à-dire que non le 29 mars toza nango na maboko famille Libota toza nango na maboko eloko tosenga bino eza juste kaka bo continuer toujours na kosala réservation ya ba billet na epsaki bino kino ba polo ezotekama eza pe toujours na restaurant c'est juste à $20 ezo na polo na casquette chapeau bosomba ba billet événement zaka moko famille Libota botika ba panique bozala concentré na événement famille Libota bo adopter ou encore to adopter ya koloba keno Bellevue ou rien atambonge koya ataboye boye mais to adopter eloko wana ya koloba keno on est là c'est pour Bellevue voilà. Alors le événement eza ya le 29 to landa mwana nonini oyo ekosala bien. Le spectacle aux chanteuses. S'il vous plaît, achetez déjà les billets, ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Les gens m'ont dit que comme on est tous les samedis.
allié était Tokobuka showbiz. Tokobuka showbiz. Boyinelaka ye nini ko mungongo yango mpe eza nango te. Nzambe mabe. Tokobuka showbiz. Bandeko bosala ba réservation ya babillet et kosala bien. Je crois bon mona qui déjà lobi toloba ki to tchaki ba vidéo. Il y a quelques artistes na poto Metapinga na Fiotingoma, papa Fiotingoma ba oyo pe ba pesa ki soutien na bango pour la promotion ya likambo ya le 29. Alors baza bato moko oyo ba visa ki ou encore ba monaki réalité ba monike non. Comment est-ce que likambo munene oyo na moment oyo biso to banda ba CD ba cassette likambo esalema te. Ya munene oyo zo salema boye. Bando ki amike ba telema non biso pe to telema siko to push siko ndeko na biso. Je sais que non na geste oyo bango basalaki bande ko mususu pe bakobima bakosala yango. Alors eza nango obligation te, eza juste sens ya humanisme ya ba artiste comédien oyo batikali. Parce que ngai nazolo bango na ba émission na nga butu lokola moi. Eza ya biso famille libota kaka te. Mais les artistes et comédiens doivent réfléchir, doivent savoir que non, ils ont pour na honneur na bango. Ils ont pour na honneur na bango. Malheureusement, bazo réfléchir à côté. Bazo réfléchir à côté des osala pasi mingi. Alors, Tolanda. Coucou la famille, banso ba sepelaka na théâtre, nyonso o ba sepelaka na Bellevue TV, nyonso ba sepelaka na ba acteur na bino ba ozala wana, ba actrice na bino nyonso bino bolingaka ba ozala wana. Famille bota mobimba na bengisi bino nyonso ce 29 mars à 17h à Showbuzz. L'entrée, il est à $10 pour l'économique et $30 pour le VIP. Non, c'est la binoana, c'est 29. Je vous donne rendez-vous, c'est 29 mars. Tout kutanawana pour ngamope non zalawana. Donc, veut dire rendez-vous à ne pas manquer. Spectacle à Kafu Kafu avec Bellevue TV. Signé Bellard Production. Donc, Toya et Bellé soutenir nos artistes. Ba fanatiques nyonso, ba artistes na no nyonso bolingara ba ozalawana. Je vous donne ce rendez-vous à ne pas manquer. Et n'oubliez pas, réservez déjà vos places. Les billets sont déjà en vente. Hâtez vos places car des places sont limitées. Donc voilà, Topé Sibino rendez-vous ce 29 mars pour CP avec ce spectacle. Tobombeli Binobilo Kitoko, ya Kafu Kafu, ya Mombamba. Et je vous attends ces jours-là. À ne pas oublier, le 29 mars à 17h à Showbuzz. Tokutani Kuna. Voilà, la grande famille, nakota na moi ben angai et moko na banda ozongisa pona publicité na biso parce que toza wana pona promotion. Likambo na ye libino ezanini bandeko bo aimer bo partager. Là c'est maintenant tokoti na émission na biso. Lobi na mona ki papa Serge bo tout na mama BBC oche sou papa Serge na likambo nini. Lobi na mona ki papa Serge asa ki sortie médiatique na ye. Na sortie médiatique ya papa Serge ezaka ba biloko oyo nga mama BBC na lobaka chaque et ba jo salanga fier moko boye mais na linga ko sala fier wana te parce que bomoni nzambe na biso soki asatie grâce moko boye na kati na yo nzamba linga te ke non osala fier ozala lolendo ne loko oyo apesi atie na kati na yo parce que nzambe na biso gloire et izalaka bien ozongisela ye lokumu nyonso il faut ko linga ko zongisela nzambe. Parce qu'il y a des choses où on a bimi sakana monoko nanga e moko pe na yeba ngate na yeba te ezaka ke no mona ka muto abenginga ma BBC oloba ke loko mobo mais nyonso ngai na zone saka lokumu epa nzambe mais na ko mona biloko moma papa Serge alobaki ce sont des histoires où nga mama BBC na lobaka mais ce qui eza bongo na monde na bango ya ba comédien mais eza pasi mingi pe mawa eza pasi mingi pe mawa. Alors tolanda nazo zongela bino bo kende te bandeko famille libota lempo ichou bo aimer vidéo bo partager bo tiki la biso ba publicité vraiment et si la nyonso na loba toujours que non ba publicité so ibotiki nde moi ken kaka ta ya Fanta ou encore ta ya mai o mama BBC akomela. Voilà,
bokende te bolanda papa Serge makambo azoloba bopesanga mama BBC raison makambo nini ezoleka na monde na bango. Le théâtre étant un miroir de la société. De la société, oui. Auparavant, oui. Le théâtre était un miroir de la société. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est les carcas. Aujourd'hui, théâtre est ça. Et comme ils sont miroir à la société, et comme il sika oyo, ba règlement des comptes ezali, et comme il sika oyo koyinana, kocholana, kofingana, kosambwisana, et sika oyo vandi. Très bien. Tout ça koboni. Le monde évolue. Les injures évoluent. Les mots mamabé évoluent. Moko asala la musique, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. Alors baki alobi moté mamabé ça la nini faut ça la kaka en bonne santé. Salut à Félix Oazé quoi moko abongo. Ils ont participé à tout ça. Vous savez, si l'éducation est bien donnée et l'instruction est bien donnée, l'homme est respectable et respectueux. L'homme est respectable et respectueux. Très bien. Si l'éducation et l'instruction est bien donnée. Très bien. C'est un peu ça. La faute. Attribuer la faute. À qui peut-on attribuer la faute? Même biso oyo bayaya, biso oyo batu bakoyi ko respecter. Nous sommes inclus dans ça. Très bien. Baleki oyo sengeli to la kisanzela pour que bango ba respecter la voie à suivre. Sont inclus dans ça. Bayaya oyo biso toyaki kokuta pour que bango ba la kisabiso nzela sont inclus dans ça. Vous savez, mutumoka yemba ki peka kana na okende ka bongo abi lisumu ezake lengi soki bo sala ngo batumi bale na bayaya na biso na baleki to sala masumu moko. Très bien. Bandeko, théâtre kala ezalaka miroir ya société, effectivement. Lorsque alobi que non, auparavant théâtre ezalaka miroir ya société, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à koloba que non, artiste et comédien, aza mutu oyo a édikaka masse, a édiqué société auparavant. C'est-à-dire que non, présentement là, artiste et comédien a édiqué sous masté. Donc présentement là, artiste et comédien a apporté un plus sous la société. Vrai ou faux? Vrai. Mais balobi, exception, ils ont raté. To, il y a vrai et ça est belé. Sikoyo, bitumba ya Belleville ezo uta wapi. Bitumba ya Belleville ezo uta ya koloba keno. Elle est parmi ya mutu oyo azo apporter un plus dans la société. Le quoi ba te belé ba échouer. Ko éduquer société encore ko apporter un plus dans la société. Balingi bango nyonso ba échouer. Mais ba moni mutu moko azo koka ko apporter un plus dans la société. Ne place au bitumbeza. Comment est-ce qu'il y a kotikala? Ah, je l'ai dit, non, le balanga vérité, non, constaté, non, le ba vérité. Oui, puis mon tout ce qui a échoué, mon tout monde a réussir. Ni négocier na kati na bango. Et ça c'est que non, il faut que biso nyonso to sanito échoué, biso nyonso to échoué. Ndé loko eza awa, ndebi tumba to monaka. Mais le quoi nzamba tikali nzambe, nzamba la kisaka toujours grandeur na ye na suka. Parce que jalobi eloko moko bo eza très profond ba do mona ngo dire ce péné. Il faut ka oza muto maele ndo comprendre. Auparavant théâtre ezaki eloko moko ezaki e banaki ko apporter un plus na société. Mais na minute yo ezo apporter lo moté. Bota makam tozo mona. Un artiste et comédien zo bima a vandi na plateau pona ko critiquer moninga na ye.
Un artiste et comédien abimi na plateau pour na ko finga mutu nani collègue na ye. Un artiste et comédien azobima pour na ko loba keno aboma ki artiste mususu alia ki na kwanga na makemba. Un artiste et comédien azoya pour na ko pointer artiste mususu. Un artiste azobima pour na ko loba keno o wana boy. Donc au mona keno bazo apporter ata implicité na communauté ou encore na société. To continue. Et comme esika oyo par règlement de comptes ezali et comme esika oyo koyinana kocholana kofingana kosambwisana. Ok. Artiste et comédien et commis place. Donc ba plateau nde komi ba place akoya kosala nini ou encore na ba théâtre na bango to komi bango ba memi gag de ba place ya koya ko répondre bato yango na lobaki yango 2 jours passés sous son bi est-ce que bino boza ba to kolela ke no gouvernement ebele etala bino boza ba tuté ya kolela ke no gouvernement etala bino te bo lela ndenge nini gouvernement etala bino na nini oyo bino bo pesa boyo ka sonit. Les artistes et comédiens boza ba tout mon côté ya kolela ya kobele la gouvernement etala bino walai. Walai boza bato moko po boza bato a soni. Boza bato a soni. Botala kaka exemple terre à terre na on pesa bino muninga na bino azana événement obo etikala ko sale matin na Congo. Boki na ba Nigeria, boki na ba Ghana. Ba événement combien sale maka o mona penza événement moko na Nigeria, mais na Nigeria bozo mona penza na ba Ghana pe baza ba ye. Matanga kaka boye matanga ya ndeko ya ta ya Nigérien moko azui matanga mais au mona ndenge ba artiste ya ba Nigérien ba koya bo mona ndenge ba zona ba honneur nyonso place même pas ya polémique ba oyamba bango avec honneur nyonso together mais bota la bino bozalo kwa na éviter ce que eza ba na okelo banzambe bolimbisanga vraiment na terme. On a évité ceux qui bozalaka batu, ceux qui bozalaka ba homme animal na évité. Boza ni na maturité ni na leçon wana ya koloba que non. Naza artiste na sala kombo na ko se comporter ndenge nini. Boza même pas na leçon wana. Lelo na tongo na la c'était hier. Na otala ezaki soki na matanga soki nini boye ya ba Nigérien otala ba artiste ndenge bazoya moko na moko azokita na mutuka bazoyamba bango à partir ya kuna et puis bazomema moko ti ba memie na kiti bato ba binaka komona bango suba nani kombo kiminga ba binela bango ba mbongo ti ba memi bango na kiti wo eloko wane ko salemaka jamais na Congo ya koloba ke non artiste ne tiata peut-être matanga moko ka neto moni matanga ya Richard Boye décor a kiti na mutuka ba yambi décor tant que artiste munene na mboka na biso avec beaucoup d'honneur ba yambi ye na ba hôtesse bayambiye à partir ya voiture na ye ba memiye ti na kiti na avec ba honneur wana nyonso e ko salema kate na Congo. Mais vous êtes des artistes obo pesa ka batu ya bino mayele nyonso bo bimisaka ngo total ka ngona ba film bo salaka mais bozo manquer ba level moko boyo ya maturité bozo manquer ba level moko bo ya koloba ke non bino boza limité na tout. Sko boye bisangai tant bovandaka na bovandi penza na kiti bolobi ke no biso gouvernement et soutenaka biso te boza kaka wana bolobela ba Nigérien nani pays na bango peut-être gouvernement na bango et soutenaka bango 1001 fois bon sunani gouvernement na bango et soutenir bango parce que il y a une très grande différence entre bango na bino boza quoi ba homme animal
comportement na bino non ba artiste ezo sala te ke non e benda gouvernement e ya pembeni na bino bino moko na ba comportement na bino nde bosai nini bo pusi gouvernement musika parce que vous êtes capable ya gouvernement e pembeni na bino lobi bosasi bango ana ezika oyo evandi très bien tout ça koboni le monde évolue les injures évoluent les motema mabe évoluent moko asalaka musique c'est un grand frère que j'apprécie bandeko donc plus tozo lala plus tozo lamuka na monde d'artiste toza kaka tozo bengana yango nini yango boye motema mabe ezo évoluer au lieu ekitata nde ezo évoluer ki injustice au lieu ta ekita nde ezo évoluer donc nyonso na monde na bango na bino moko boki ovanda te bolobi to bongisa nano na ndenge na minute oyo monde ezo évoluer mais comment est-ce que bino na bino moko ba artiste comédien na monde na bino bozolinga ko évoluer na comportement na bino te ya koloba ke non biso moko na comportement na biso nde to bebisi musala na biso et je na kabino te ya komona bosala ka musala na bino kitoko ti bosala na musala kitoko o penza er moko nga na vanda rabwe na simbi mutu na bi seigneur grâce nini otia na kati ya ba comédien na biso parce que bino bosala quand même pas répétition bobenga na kaka boye bapesi bino balobi rôle na yo ekozala boye pas maloba yo moko créer maloba bo créer maloba parce que na temps ya ba CD na temps ya ba cassette ba bande kosala pe répétition bon répétition ezalaka mpenza te mais toyebi keno bagroupe bon neti bagroupe simba toyebi keno basalaka bagroupe basalaka barépétition mais baloba batiaka bino maloba na minoko te lorsqu'on te donne un rôle balobi keno rôle no ekozala boye yo moko sikoyo nde il faut utiliser motu tomonaka epa banigérien lorsque batravaillaka bazalaka tala na mama bakabaka bataya bafale comme pour dire que no batravaillaka c'est sur papier hein? Ceux qui na sali erreur te ou encore ceux qui naza na right na ngai mais bino ceux qui lelo kaka balobi théâtre eza boye babengi décor ndenge eza boye rôle moko eza boye na minute o rôle na yo kozala boye mbala moko yo vandi na ovandi ba moko boule papa rôle na ngai kozala boye na okena ngo boye pa okiti sur les champs bapesi o jouer ceux qui 30 minutes donc ceux qui 20 minutes na yo pas obimi oke ko jouer côté mususu ne bongo bino bojouaka siko pona nini te vous les artistes bozo zanga kozala na eloko moko na kati na bino bomi pesa respect ya mboka na bino et respecter bino po mboka mususu ekozanga ko respecter bino te soki mboka na bino moko na respecter bino te et mboka na bino ko respecter bino quand lorsque bino moko na bobi respecter. Ça fait mal parce que oh ebimi na munoko papa Serge ya papa Serge na mama BBC na lobaka ngo chaque jour na ba émission na nga. Nous autres ça a déjà constaté il y a quelques artistes. Donc bozana souci ate eloko moko te akoloba ke no musala na biso to évoluer bozo évoluer na kimutema mabe bozo évoluer na ko enregistrer bato bozo évoluer na ko lingela mutu bulu ndenge bo osibisa mutu touche bozo évoluer ndenge akoloba ke non to lingele bulu nga na mois prochain peut-être semaine prochaine na kotika kuna na koya na nga kunsu kuna te na ko sala sortie médiatique pour na koloba ke non na longwe na nga kuna na ko sala na ko jouer de susu kuna te botala niveau botala niveau si ko tango ozo sala biloko wana ozo boule eloko wana tu ne te rends pas compte que non ozo tombola musala na yo te ou encore ozo tombola arte bozo tchande virus na musala na bino bozo salir musala na bino botala niveau to solola eza chez mama BBC mpoi bandeko bo aimer bo partager
olamuki na tongo un artiste o développer mon mind na yo o développer mon tout na yo lobake non lorsque nazo jouer koto yo il me faut lisusu na mbakisa lisusu makasi mosala na nga koto pe ba benga ngai koto pe ba benga nga bozala na bomoko ya kolobake non atake no likambo bobanga na te ya kolobake non awa ovandi awa oliena muninga awa ne bozana bozo banga na niveau moko boye po poison ko boire que la maladie on dirait likambo. So ibotali ba Nigeria ba kufaka e moko pe âge pe ezo évoluer âge et avancer. Sko bino beaucoup avec beaucoup de problèmes na mitema. Ba maladie ko boire que la na ba makambo mabe muto zo kufa pena akufi souci. Po bo coincer mutu na monde na bino na niveau moko ya ngote mutu azangi ko supporter bizaleli na bino la kati wana. Jana makile zakini c'est coup c'est le kaki. Elle n'a pas pu supporter. Misusu pe batika théâtre. Pour na secousse mutema mabe. Tout ça, ce que l'on dit, c'est na profondeur. Manque à koleka na bande de l'école. Manque à éducation à la famille. Mais balobi pe que non ce que ozangi éducation na famille na ozango pe na école. Et ozangi éducation na famille, ozangi na école, mais na église peti. Okebi peti ata na entourage. Eza na batu bana mususu bazalaka ba teti omoni penza kino o aza mobola teti. Akola ni na famille ya mbongo. Aouti na famille moko ya côté mais ce qui a bimeli bino awa alati kitoko donc a créé kanaye bo on dirait que non abima la famille a bien non vision ya aigle c'est-à-dire que non ya linga kanaye abima naye propre ba on dirait que non aouta na famille a bien mais aouta na famille ya kimobola c'est-à-dire que non a télémé la pauvreté na niveau moko numéro 00. Yango mona o mona kaka bongo ola ta bien mais pas na bango kuna o sepele na pas na bango te. C'est-à-dire que non azala déjà na molimo ya koloba que non a télémelaka na pauvreté. To mona kati. Kaka na entourage bo mona kaka ala ta kaka bongo ke ne pas na bango akola ne na pasi. O mona pe mutu muso bi bonga ne o moninga bo na kola na nga na pasi. Mais lelo o akomi wona eza vision ya aigle po mutu mususu omona boya kola na pasi boye akoli pe na pasi ti na ndenge bakobima na sa moyo oyo kozanga vision kozanga nini projet limitation na kati na ye mususu omona boye singa siko bino ba artiste comédien bozanga kosala ekiri na bino moko ya bolingo moko boya koloba ke non nous les artistes tous à la iloko moko boye bolingo na biso moko comme ça communauté na biso ebanga biso epesa biso respect bino boza batu moko boye keno o tambola boye keno na Congo wana na nzela okoti banda l'artiste moko okoti boye omoni penza keno batu penza ba pesi bino respect mais artiste comédien lelo na Congo na ya opesa bino respect bolekana na mutu webi o batute oyo balingana kate o batute. Artiste comédien zo bimisa audio ya muninga na artiste comédien c'est-à-dire que non boza déjà donc nazo yeba te ce qui eza ndenge nini. Aimez la vidéo, beau partager s'il vous plaît. Tout solo là. Alors baki a lobby c'est quoi bon. Ils ont pas cité mawa bon tout ça. Vous savez l'éducation est bien donnée et l'instruction est bien donnée, l'homme est respectable et respectueux. L'homme est respectable et respectueux si l'éducation et l'instruction est bien donnée. Très bien. Bandeko, eloko ezo zanga na artiste la biso, eza pe problème à éducation. Nga kutu éducation kutu na o douter un peu fort ata mo muke c'est juste kaka na bande de l'école parce que ça na mona mususu azo éducation te
mais aza na respect, aza na savoir vivre. Parce que zana bana mususu boye, bazana bango ba poua, ba pauvre, mais éducation evandi na ndako wana. Et dans mutu mususu boye, akene pe na école mais aza impoli. Ce que tozo yebate siko catégorie nini to, donc toza confuse na okioloba. Ngane naza boye, maede suka ngai na comportement ba artiste comédien. Ça vous dit rien. Ya kota la ke non. Artiste mususu ya mboka mususu ba osala mieux que vous. Mais vous avez vos talents, vous avez ba talent na bino. Vous avez ba talent na bino mais vous manquez sens moko ya responsabilité, sans sa respect, sans ya savoir moko boyezo zanga bino, bozaka kama kasi na kimute mamabe on dirait qu'il ndokinde za na bino. Là, il faut peut-être sur 100%, beaucoup aux attaques 85%, il y a bandokinde bazana monde na bino parce que si réellement ils ont qui ndokité, ben tout le monde a makambo non sotuté parce que ba œuvre non soto au monde ça ba œuvre ya diable. Auto monde na monde artiste, et ça ba œuvre ya diable. Pour place Nzambe aza, ba GO non soto au monde na monde na bino, tout le monde ngoté. Sur 100%, beaucoup aux attaques 85%, il y a ba comédien baza bandoki. Bandeko parce que mutu o azana bonzambe na kati na ye azana facilité te ya kosala mondekone mabe. Mutu azana bonzambe na kati na ye ako réfléchir ya kokanisela muninga na ye mabe malamu. Mutu azana bonzambe na kati na ye ako linga to sangana. Mutu azana bonzambe na kati na ye akozana na esprit ya pardon. Mutu azana bonzambe na kati na ye akozana loyauté na kati na ye. Mutu azana bonzambe na kati na ye ako trouver nyonso oye koya na nzela ke non mabe ye akoyeba ndenge ko trouver solution pour na pesa diable espace te. Mais ce que otali espace pesa mela kaka na mabe nyonso yaka sur les réseaux sociaux. Espace pesa mela kaka na mabe nyonso yaka sur les réseaux sociaux. C'est par là vous allez vite comprendre que non dans monde d'artiste to ya bandokize bili. Bokanga maluba na yebisa bili. Parce que Toroki Kozala, c'est comme si on dirait envoûté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas envoûté parce que côté Koudouna Pona déjà, Aza évangéliste. Vous savez pourquoi elle est combattue? Vous savez pourquoi Belvi Aza combattue? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en elle. Et le Kwanzambe est vendu na Katinaï. Ndé le Kobazo Bundisa. Pour ceux qui azaki ne loko wanate de tout suite lobi loko mususu na samoyo. C'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en elle. Ceux qui belvi azalaki sans eloko nzambe na kati na ebandeko betobosa na belvi na kati na minute tobosa na belvi. Bomoni malobonga na zubisa bokanga ngokaka bokanga parce que bato bakoki ko vivre na manière auto bato to mona te na monde ba comédien na mutu abimaki akoya kotanga bakombo bato ya bandoki ya bayiko kwa mbrier bato zo yaka kotanga bato on dirait ozaki pe na makasi ya ko délivrer bango aïe kaka ambrier bato. Na ba kindo kiango bosa la ngope za la ta professionnelle. Hein? Bolembisi batu. Événement kabakata boye. Mais vous sortez pour n'avoir qu'à déstabiliser yango. Ça c'est la sorcellerie pire et simple. La faute, faut attribuer la faute. À qui peut-on attribuer la faute? Biso oyo bayaya. Biso oyo. Ozotala comédien azoya afandi
Moi, peut-être, il y a tala papa masumu. Bato basali ba CD. Ba jouer na ba CD na ba cassette. Sûrement, batala ba papa masumu na télévision. Mais ça se permettre avant d'ina kiti pour na koloba papa masumu wana, papa wana mwindu wa matama ya libandi. Ayeko finga papa masumu. Un artiste comédien a fingi président masumu. Dites-moi, audace on est audace ni, si pas la sorcellerie. Eza audace ni. Éducation, exacté. Au le cas de l'école, je ne pense pas. Si à part tout ce au monde qui ndoke vandi wana. Pour na mutu normal o yazo éducation. À le cas de l'école, o ki ko vanda na kitité na âge na yo, o vanda o finga papa masumu. Donc équipé. Hey. La grande famille, événement Ezaka Moko, il y a les 29. Événement Ezaka Moko, il y a les 29. Tout le monde nous a une pub comme ça dans zone la bino. Bo kende te, bo aimer, bo partager. Ce 29 mars 2025, à partir de 17h, la présentation du spectacle monene au Babongisi pour na ba mouronier sur théâtre, moutouné sur CPLaka na Bellar, moutouné sur CPLaka na Bellevue TV aza invité na Showbuzz ce 29 mars à partir de 17h. Boya komona ba scénario obo vivre na télévision, boya komona en live. Boya komona ba acteur na bino Bellevue, Gesho Ingange, décor et tout le monde au bo sepela na bango bokomona bango jourwana à partir de 17h mise en place terminée. Billet oh balobela suma kamba billet parce que ça na prix à muke na prix à dara na place économique eza na $10 na VIP $30 boya boko sepela ndeka bomona bango na TV bo sepela boya ko prêter bango main forte baba ndeko na bino pour la première fois spectacle ya Gaillard, spectacle ya Mousouni avec Bellar, Bellevue TV na Bellevue Moko na Pointe boya vous prêtez bango main forte bo zala désuté tango mususu ngamo pe wabino na kozala na okitaka uniquement pona ya kotala na ko participer ndeka boyebi ndeke zala. Encore une fois Bellar, Bellevue TV, allez de l'avant. Donc de la part de ton grand frère Yoti Ngoma service de renseignement national. Tokuta na biso sur le 29 mars à partir de 17h. La Showbuzz. $30. Déjà réservation na bino. Ça va réservement. Je demanderai na bato bakanga œuvre na biso. Papa Serge, pardon. Papa aller en Je demanderai au commandant général de la police. Papa Serge. Personnellement, je demanderai à l'ANER, le service de renseignement national, de 2, je demanderai à la DGM, Batala Makambo et Zoleka. De 3, je demanderai na bato bakanga ba œuvre na biso batala kaba contrôle kaba émission. Je demanderai au commandant général de la police ata makambo bazwaka air moko temps bavandi bazota la paix YouTube, bazota la paix TikTok, bazota la paix. C'est alors qu'ils vont sanctionner qui et qui. Bolandi. Ce qui papa Serge a sengi trop c'est trop. Yango na kosenga tapé
na biso peut-être biso babalobeli awa biso soki bakroni fwati soki bakroni mama moi eza pete ke no tobetela yango mpe sete ya ndenge papa Serge aleli likambo osiko gouvernement etala nano yango parce que na vidéo liboso na tchaki papa Serge alobi nini respect eza nano te na bapapa masumu bazo respecter bango te comme pour dire que nos côtés à président il y a artiste déjà faillite abeleli sikoyo ba président nani na gouvernement ya koloba ke non na ministère peut-être ya justice anere bandani ka ndenge tangi wana bazwa makambo na maboko po mutu tango azoloba ke non ngande na bomaki na liaki na makemba na kwanga mais non bozwa ngo na facilité pété. Lorsque bozoya bofingi mutu lokwa papa masumu oyo biso nyonso totala tozana no bana mike mais non après tout il faut tout éduquer il faut peut-être justice et éduquer pe masse éduquer et banana ko éduquer parce que bango baza ba artiste comédien oyo babi bengi ya ko éduquer communauté ya ko éduquer masse siko bango bazwa na mafinga pourquoi bazwa na ba injustice pourquoi. Je suis d'accord avec papa Serge. Nenga beleli peut-être aner, abengi banani à justice, abengi banani nyonso nenga beleli wana. Bandeko ça passe comment on a artiste comédien bimi boye asengi na l'état batala makambo oyo. Bango baza batu moko boye ba edikaka mas me bakoki susu te. Bazo edike sous masité. Bah éduquer sous ma cité Sony Sony pour nanga na ko appuyer penza ba année ba deuxième wana so ba deuxième so ba nini wana na bino ya ba Congo kuna ya ba justice na bino belé wana ba buila nan ba artiste comédien mususu ba osala ba nini ba puso ba wana éduquer nan je vous assure ceux ka bandi ko kanga ba kotika bakotika je vous dis wallahi soki ka anere bandika ko kanga ba artiste comédien ba lali ata 2 jours kuna bokomona ba munoko na bangwana e ko kanga c'est parce que nanu bakangite c'est parce que nanu bakangite soki bakangi ata mi balé kaka na demande au papa Serge alobio toza na bino awawa na boy ko fungula eloko moko boy na boy pe ko lobe eloko moko boy mais nzambe azaka ko contrôle atele makamoto asuka et si la makambo bientôt là. Alors bref, la grande famille ya motu ya eza que notre ozana avait événement na biso ya munene ya le 29 mars pour eza 7e anniversaire ya Bella production. Alors boya mobondo parce que il y aura des surprises au Yemoko à Lobaki, il y aura des surprises. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Les gens ont dit que quand on est tout ça m'a dit. Allié était quand même. Tokobuka showbiz. Franchement, l'impoïchou, je vous aime, famille Libota, on est ensemble, vous qui ne vous s'abonner, vous aimez, vous partager. Je vous aime, bon début à week-end. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.